akufaki mokolo ya Pâques et Bible ezolobaka ezalaki 3 jours asekwaki. Ntango ye asekwi avivaki na mokili 40 jours. 40 jours après lisekwa na ye. Et balobi pendant 40 jours avandaki kaka papa te, mais azalaki wana sopo na koyeba ko convaincre badisciple na ye na ntina ya lisekwa na ye oyo nalobelaki na bino ekokisana abengami solo. Amen. Alléluia. Connaîtrez le véritable, c'est Jésus qui est le Dieu Véritable. et Alléluia. la vie Éternelle. aza solo Pebo oyo moi. akokisaka. Yesu. Et tozomona que pendant 40 jours azwaki tana bango et apreparaki bango alobi ete bokozelaka molimo na nzambe wapi na chambre haute ye akabwani na bango na mboka ya Betani. Bible ezoloba ke après 40 jours wana bakutamaki na Betani alobi après awa soki nga nake na likolo bokokutamaka na chambre haute na Jérusalem. Alléluia. Bible ezoloba se na Betani Yesu amandaki na likolo na ascension na ye oyo tobengi ascension elekaki na Betani. Et Bible ezoloba ke après ça badisciple kolongwa na Betani bamoni Yesu ntango azokende. Yesu azoloba ke malobelobami oyo ndenge azokende boyeba ete akozongaka. Alléluia. Bino mpe bokokende lolenge na ye ndenge azokende. Donc c'est-à-dire yango tozobenga enlèvement eza oui et amen. Amen. Eza possible. Yango ntango tozolobela likambo enlèvement na ascension tosalaka nini tosulignaka ba enlèvement oyo elekaki na Ancien Testament. Moto lokola oyo tobengi nani moto ya liboso tozomona moto lokola Eli ayebaki kokonaître oyo babengi ascension. Pourquoi? Parce que azalaki enlevé na likolo et nani amonaki disciple na ye nani Élisée. Élisée amoni char d'Israël et sa cavalerie ntango bazomata. Bible ezoloba amataki na nzoto na ye, amataki na ame na ye, amataki na molimo na ye. Alléluia. Akendaki na likolo. Et tozomona ke na Ancien Testament eza so na mutu moko Enoch. eza susu na kati ya Genèse wana histoire ya Enoch oyo azalaki aussi enlevé. Donc tozomona ke enlèvement ndenge batalisi biso na Ancien Testament tomoni yango so na Nouveau Testament dans la personne ya nani ya Yesu ye moko. Alléluia. Alakisi biso enlèvement wana ke yunanga ntango toza na Yesu ezali possible. Alléluia. Kolongwa na bango na Betani bake na Jérusalem. Tant bakomi na Jérusalem, Bible ezoloba bake na lieu oyo babengaki montagne des Oliviers bisika mwanda wana ezalaki babengaki chambre haute. Amen. Amen. Soko okomi na esika wana na se ezali na bisika oyo boyokaka Getsemane. C'est-à-dire nini jardin ya Getsemane eza na se na likolo ne bisika oyo ezali montagne des Oliviers. Et Yesu akutamaki asengaki na bango bakutama na esika wana badisciple kolongwa na Betani bakei na chambre haute bisika oyo bazelaki promesse esala nini Et se réaliser. parce que promesse ezalaki ke na kotindela bino molimo Mo santo. Alléluia. Bible ezoloba Yesu amati na likolo après lisekwa na ye c'est 40 jours. Bazeli lisusu promesse pendant 10 jours. Ozolanda? Amen. 10 jours. 10 plus 40 et plus combien? 50. Donc 50. Les 50e jour. Mokolo Saint-Esprit a été. Babengi yango jour de la moisson. Babengi yango fête de la moisson. Babengi yango fête de la semaine. Israël a bandé kosangisa bato kouta libanda pour na célébrer fête wana de la moisson et banda tangu ya kala
oyo nzambe apesaki bainstruction wana. Alléluia. Amen. Bible ezolobaka molimo na nzambe ayaki pendant ce fête là yango babengaka na hébreu babengaka yango Shavuot. Donc tout simplement fête de la semaine. C'est fête de la semaine. Et c'est là que fête wana ebane kosangisa bato. Babengi yango le 50e jour oyo molimo mosanda saki nini ayaki. Ntango ayaki akutaki ezalaki na présence ya bato ebele. Alléluia. Bikolo na bikolo babane koya kocélébrer fête wana. Tala nzambe ndenge azalaka malamu. Yango na ote koloba na biso osa nzambe ezali nini yo nanga tokota. Bible ezolobaka ntango ayaki atondisaki bango. Balobi chez les Juifs, faites en mémoire du jour où Dieu, kaka même date wana, les Juifs fêtaient le jour où Dieu a donné à Moïse quoi? La loi. Et c'est là qui date oyo, Nzamba pesaki loi, alliance, et pas Moïse. Donc, dans la fête à mon niveau, ça. Donc, bazo kanisa jour où Nzamba pesaki loi et mon colon. Alléluia. C'est-à-dire que jour où il y a qui jour de la moisson. Et c'est moi ça qui n'a pas de noce. Bien mais yonanga et c'est que plutôt ça les sengwana. Alléluia. Et c'est moi pour le tout ça nango. Cela ne veut pas seulement dire avoir netolo bakaka na to bisamana bolimo te. Ozo to bisamana bolimo parce qu'on a la mission pour qu'on a mission. Alléluia. Nzamba zo to bisona bolimo parce que a mission. Mission en bien aimé ezali nini? Autour de ça lola. Alléluia. Autour de ça les cieux. Chrétien, soko bongwani, au potité, c'est-à-dire au bongwani, au potima na molimo te pose-tu la question. Alléluia. Est-ce que na bongwana vraiment? Est-ce que molimo na nzamba za na katina? Alléluia. Bible so ba molimo azoya na katina biso pona pesa biso capacité à convaincre. Alléluia. Alakisa biso ndenge nini batatolaka Yesu wana parce que Yesu alobi les jours qu'il viendra à vous rappeler bino oyo nyonso nazoteya. Alléluia. Donc molimo na nzambe azorapele biso oyo Yesu ateyaki po te biso tosala nini toteya mpe baninga. Alléluia. Siri tolamuka tosakani mingi tolali mingi pongi lelo totala libanda ezotonda bato mokili bazokodepense des millions et des milliards pour na basalaka bafete ya mfutuba et ils prennent leur temps ya kopréparer yango. Ne pensez pas que bapréparer yango kaka na mbongo te. Alléluia. Bapréparer yango mpe na molimo parce que bazalaka mpe ndenge bomonaka wana les démons sont actifs parce que le monde spirituel existe. Tant basalaka bafete oyo ebendaka bato. Prenons l'exemple fete nini oyo ya monene elekaka awa oyo ebinisaka bato awa pambapamba oyo elatisaka bato sa bilamba fruit, hein? Pour vous dire que se préparer dans le monde spirituel. Alléluia. La cause il y a pour l'enfoutement. Et chaque année, bazalaka prêt à préparer par millions. Bazalaka prêt parce que bazo célébrer. Où ils allaient mettre là-bas. Alléluia. Se prépare pour la bataille ba. Bongo yonanga, Bible zoloba apesi biso l'esprit où ils allaient likolo ya l'esprit nyonso. Amen. L'esprit supérieur. La Bible dit c'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Amen. Mais ce que tozo sala na molimo nini. Alléluia. Et là kwa liboso, to bana ko se rendre compte, on ne peut pas faire la vie chrétienne biso. Alléluia. Amen. Oko sala nini vie chrétienne yomokoti. Alléluia. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour na ozwa molimo wana na nzambe, pour na Saint-Esprit aya na bomo na yo. Bien aimé totanga passage ya liboso. Toke na Luc chapitre 11. Luc chapitre 11.
okomona kaka même ligue wana ye mpe moto asaleli biso apomeli biso acte des apôtres ye ligue wana ntango azokoma mokanda ya ligue azokoma mokanda ya acte des apôtres po azalakisa bino déjà sekele ligue baganye ye epai ya bapolo Alléluia. ligue baganye ye epai ya baapôtre na bible le même ligue azokomela moto moko po te asala nini aganye ye mpe na bonzambe moto wana komona ye nani Théophile. Quand Luc écrivait, il écrivait pour la convaincre Théophile. Abenda ye kati na polo. Alléluia. Yango bokomona ke kombo ya Théophile eza na Luc, kombo ya Théophile otrouvant mpe na acte des apôtres. Alobi donc na acte des apôtres azoko déclarant vraiment très bien oya koloba ke nazokomela yo koninga na ngai Théophile. Azotalisa ye l'importance ya kotambola na Yesu. C'est-à-dire que oya azwaki abombaki yango mpo na ye moko te. Alléluia. Mais azotransférer yango lisusu bien azomemela yango lisusu nani mondinga na ye Théophile. Yo na nga ntango tozwa maloba nzambe ntango toyokaka maloba nzambe topesaka yango epai ya Nani? Alléluia. Alléluia. Amen. Totangi na Luc 11. Ninga mokili eza na posa na biso. Biso tozala ntango mokili ezoluka biso yoka biso fina nga na bana butu sili fotolala yo yaki kololala bakono. Alléluia. Amen. Tala attitude na yo tala lolenge na biso bato tozosalela évangile na lelo yango lika bakisi ye batiki yo te ayi donc insistance bazolakisa biso insistance bazolakisa biso persévérance ntango yo ozosenga oza na besoin eloko moko zala na insistance. Amen. Alléluia. Amen. Yo oza na posa bano babongwana yo oza na posa mokili ebongwana mais obondelaka combien de fois tina bondela tina lembi na nga libota yango mpenza nayebi mpe te soki mpe kobongwana bato yango baleki na nga babongwanaka te mabaladi yango kaka oyo ezaka makambo ya babancetre bien aimé bible ezoloba il a insisté il a persévéré. Est-ce que tu prends le temps de persévérer? Alléluia. Est-ce que tu prends le temps d'insister ou bien prière dans yo et ça va na 3 mois ou bien souka la moka na 1 année. Alléluia. Mais balobika awa a continuer qui 9. Et moi, je vous l'ai dit. Yeswa azolo banabiso. Demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Car quiconque demande, quand il y a passage pour lui. Le Saint-Esprit est sans promesse. Alléluia. Saint-Esprit, Bible le bien, c'est une promesse. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Question est ça, question est ça lui-même. Il y a l'objet à côté de la mission de mon ensemble. Tout séparé de l'objet. Bien aimé, au Koloba, et mais tant que je sois tamboulé qui n'a pas disciple. Mais si ma tamboulé pas soit qui m'olime parce que je sois soufflé qui n'a pas. Parce que je sois salé qui n'a pas. Oui. Tout ce monde a que quand le Saint-Esprit, donc quand tu reçois Jésus, osons recevoir aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Mais place où on a sur l'acte des apôtres, et ça dit qu'il la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a dit sur autour du Samaranani. Alléluia. Parce que y a une capacité, il y a une la Samara, il y a une nkolo, il y a une capacité, il y a une matongo et la katinayo. Il y a une capacité, il y a une mayele, oyo ozosanga. Alléluia. Et donc on va parler oyo la pas pour les Isabelle sur la vie à maman Stella. Maman Stella, ce qui adoration bandi, alors roi David,
Alors là, bah, ça va tout le là, pour t'aider. Après, tu le la vidéo. Dosé. Ah, ouais, là, on va se revenir. Attendez. Donc, il y a le succès à continuer. Le rôle à David. Et par exemple, il faut qu'il y ait un Alléluia. soki oke yo mobimba te ekozala mabe soki ozala na baretenu oyekola lelo te Alléluia. parce que cet esprit azoyebisa biso makambo ebele bino mpe na kati ya ndako nayebi te soki eyelaka bino mais nayebi ke motu nyonso aza limité meme na bapense na ye bamama osunga na likambo ozalaka wana na ebele ya bana na ndako oza wana na ebele ya mosala na ndako n'est-ce pas ke ekomaka bamoma moko na biloko mosusu moko mbosana Alléluia. alleluya Amen. olie kosala eloko wana tellement mwana wana aperturbe yo obosani na alleluya mais balobi il est l'esprit qui nous rappelle arapelaka biso mpe apesaka biso force ya kosala makambo oyo mokili ekoki kosala te alleluya bien mais comptez sur le Saint-Esprit olamoki na ntongo cher Saint-Esprit merci parce que oza na ngai lelo naza na posa na yo kamba ngai na nyonso nga na kosala na ndako nanga alleluya lelo tozo koéchouer pourquoi parce que olingi kosala nyonso na propre force na yo olingi kosala nyonso na mayele na yo olingi kosala nyonso na ndenge yo oyeli mais pesa espace eza Saint-Esprit alleluya pesa ye espace la Bible dit soki osengi est ce que nzambe akobimela yo alobi demandez je vous donnerai ntango olamoki na ntongo Saint-Esprit naza na posa na yo Alléluia. Nalingi na vivre plus de toi. Alléluia. Amen. Na pas la même chose. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tozo pour échouer parce que tozo tient Saint-Esprit dans la joie. Alléluia. Tozo pour échouer parce que tozo tika Saint-Esprit dans la Bible. Hey, madame, tu es à l'église de Dieu. Tozo pour échouer. Tozo pour échouer parce que tozo tika Saint-Esprit dans la Bible. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit, on ne peut pas les laisser. Comme vous savez, dans des phases alléluia. Nous éveille, n'a pardon ensemble. On fait à Olim Bissama. Donc, à ce rappeler à vous. Les Saint-Esprit nous éveillent, n'a pas de guérison. À ce rappeler à vous, on s'en aussi, Zamazo Kangolayo. Bien aimé, et ça n'a pas d'élément ébélé dans la vie. Même si on n'a pas tatana maman, il y a pour la camoufler. Tiens, confiance, c'est pas Saint-Esprit, on y est pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Tiens, confiance, c'est pas Saint-Esprit, on y est pour ça. À couper son force, puis à pour ça. Alléluia. Tout ça n'est pas négligent. Nous laissons le Saint-Esprit dans la Bible. Mais le Saint-Esprit doit être où? Tout à l'heure. Il y a des le Saint-Esprit, non seulement a écoupé sa cosa la mission témoin, mais le Saint-Esprit a son côté sur la dimension élevée et l'identité à nous. Alléluia. C'est pour cela que la Bible parle il y a deux sceaux. Tout ça, il y a deux sceaux. Au Saint-Esprit a écoupé sa mission. Gardez un mot. Tout ça, il y a deux sceaux. Première sceau. Éphésiens chapitre 1. Bible le dit. Vous étiez scellés. Dit, les sceaux de la rédemption, les sceaux de l'évangile. Sceaux ya liboso Saint-Esprit azopesayo, et ça sceaux de l'évangile. C'est-à-dire que appartenance, nazopesa exemple. On a que l'être, tango ekomami, ezosenga faut pas signer pour ne pas considérer. Si vous avez une société, pour pas s'aller pour pas pour te salarier, ça là, considérer. Donc, je t'en fous en l'examen. Les autres témoignaient le logo. C'est-à-dire que les autres salariés sont des sociétés où on a, et ça crédible. Société wana, donc c'est-à-dire ils ont digne de confiance. Société wana,
Et ça, c'est sérieux. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut battre saut. Et c'est la même chose. Quand nous avons fait ça, vous n'avez pas Christ. Vous avez bénéficié de saut du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Puis, mais on va sauter et on va na front na yo. Et on ça la yo oublié. Alléluia. Amen. Il y a un biso ba Esther, ba biso ba étoile. Parce que aux amutu oyo ba saut na front na yo, oyo permettre que quand na yo ba benga yo les sauver. Alléluia. Amen. Les sauts de la rédemption, les sauts de l'évangile. Sauts na évangile. Oyo liboso Saint-Esprit azopesa na yo, eza na motuya. Azoya pour confirmer quelque chose de spécial. Pendant que tu seras sur la terre, pendant que tu feras le ministère, tu as besoin de ces sauts-là. Partout où ils kende, bazoye baki oyo aza ya biso te. Oyo aza na mokili mazala ya mokili oyo te. Omona ngo te, orimaka nango te, okokende esika moko boye. Bisika basolo bazali. Bakolobaka oyo kotufe biso. Yo oza ya biso te. Pourquoi? Parce que so wana ezolakisa ke oza na mokili mozalaka ya mokili te. Oza ya nzambe. Oza lumière kati na mokili. Parce que ceux qui ont kesika, sont là faut prier. Faut là qui s'accueille, bisika ténèbres ezali, la lumière est là. Alléluia. Tu portes le sceau. Il y a appartenance. Tu portes le sceau. Où est-ce là qui s'ayoke identité na yo aux amours dans le temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et sa première source Saint-Esprit a compris ça. Et ça très important de souligner. Première source Saint-Esprit a compris ça. En fait, il y a pour ça là adorateur. Nakati yanda yanzan. Nakati ya royaume yanzan. Amen. Amen. Deuxième saut. Donc Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nazo keleka na lombango afin que tout soit gagné tant on a besoin aussi de ça. Mais où il y a besoin de détails. En tout cas, au coup de minanga na kopé sur les détails nyoso pour que vous kotanga ya kopé malamu sunayo. Les sceaux du Dieu vivant. Alléluia. Il crie du sceau. Le front de qui? Ah, les sceaux. On va les poser sur les fronts des serviteurs de Dieu. Si tu lis encore plus loin, tu verras pourquoi. Parce que la différence fait ça la manassouma. Parce que les autres là, et aussi, sont pour que tu as manakati na bango, on a perdu 666. Mais où y a biso, deuxième saut, il y a un saut eschatologique. Amen. Les sauts eschatologiques. Tous la première saut, et ça, au Saint-Esprit, il y a un saut de l'évangile ou de rédemption. Amen. Amen. Oh, ils sont ça là, yo n'attend tous autres pour là, mon kilozo est battu tous Amen. Amen. Mais malgré mon cola souka, on reçoit sous nini, deuxième saut. Hey, alléluia. Deuxième saut. Deuxième saut, on a, et ça pour ne me maillot si qu'on a le colo. Alléluia. Pour ne me maillot dans le colo. Non, malgré mon colo, yo pour qu'elle ait dans le colo. Ceux qui sont on a exalté, aux anzambété. Alléluia. Il fallait que là ta saut, il faut que là ta deuxième saut. Et l'autre image qu'on nous donne, première saut, ils ont fait ça dans le col, la katina biso, la motema na biso. Alléluia. Donc, ils ont changé l'identité na biso. Mais deuxième saut, ils ont connu la ma biso, libela na nzam. Pour la connexion, et si la biso est dans l'immobilité. Et si la biso est dans l'immobilité, on va coller à 666. Mais si la biso est dans on va coller à saut de Dieu. Alléluia. Amen. La suite. Et j'ai entendu les nombreux de ceux qui avaient été quoi? Le verset 4. Les nombreux de ceux qui étaient marqués de quoi? Du sceau. J'ai entendu le nom de ceux qui avaient été marqués
toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu, ma personne sur la suite. C'est-à-dire que tout le monde a été l'Éternel a ça réservé les bisous à notre. Mais qui va nous présenter devant Dieu? C'est les Saint-Esprit. Alléluia. On fête la Pentecôte Natina. Alléluia. Sans mon nom ensemble, toko bate, toko mate, toko zalakate. Mais mon nom ensemble azo komisa yo. Mon nom ensemble azo sala yo. Mon nom ensemble azo komisa yo. Mon nom ensemble ako présenter yo. Mon nom ensemble ako mema yo. Molimo na nzambe mema biso wapi na likolo et tant que yozo yemba eza ba vérité o yozo déclarer molimo na nzambe muta ko mema na likolo molimo na nzambe muta so la kisayo pendant que tu es sur la terre neni ba ba na Yesu neni ba tambola na Yesu neni ba tosaka Yesu neni ba te ya Yesu neni ba onde la Yesu molimo na nzambe muta so la kisayo amen. Depuis le jour que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, ta bouche a déclaré qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Sauveur. Il t'a promis à promettre nous. Alléluia. De même, l'Esprit pousse nos cœurs à chercher le Seigneur. Alléluia. Dans l'amour, kolukanza na bolingo ya solo. Kolukanza na prière, yemta kusaka biso. Kolukanza na adoration. On peut pas toujours porter la carte d'adoration. On l'adore dans l'esprit et en vérité. Maintenant, la sous commissaire na carte de dimension wana. Gloire à Dieu. Mon nom nzambe mutazo mlakisa yo ndenge ni badora. Azo pousser motema na yo. Eye ba kolukanza. Eye ba kolinganza. Eye ba kobondela nzambe. Eye ba kotombola nzambe. Mon nom nzambe mutazo na dimension. Alléluia. Na yango faut collaborer na ye. Na yango faut dimension wana. Jésus. Amen. Amen. Suite, où vous avez besoin, côté si les amis déjà bien préparés, sur le niveau Kobisa Soumaye, ma connaissance na yo, Tchangasi, et je te donnerai, bah, où nous sommes partagés. Na kena moka ka d'une manière globale, mais ils en ont pas point na ko. Suite il y a temps, suite il Amen. Amen. La Pentecôte, c'est nécessaire. Il fallait la Pentecôte. Sans la Pâque, sans la Pentecôte, tout ça a un problème. Tout ça a un Pâque, tout ça a un Pentecôte. Pâque, tout ça a un Pentecôte. Pourquoi? Parce que les autres salamissos, il fallait que l'inimitié et le monamisson ensemble. Il fallait que l'ensemble a de nouveau ramené Bissot la présence là. Qui a été, et comment dit mon boulot à cause de quoi? Du péché. Alléluia. Il fallait que tout le monde il fallait que tout le monde accepte. Alata mosoto, alata mosalité. Pour te yonanga, tout retrouver, tout se retrouver de nouveau la présence ensemble. Et Pâques, et même lui sur Yamouya, où il fallait aider Pentecôte. Il fallait y soit zonga na ascension, il fallait zonga na likolo pour te appeler sa biso mosungi où il fallait Saint-Esprit. Na dinga no bana biso to sukisa. To beka ka mwasi na biso ndibali. Mwasi to beka na ina. On épouse, mais en d'autres termes, la terme il y a Isha. Femme, notre aide. Aide semblable. Aide semblable. Et c'est la même chose dans la dimension à Saint-Esprit. Il est notre aide. À sa parapécos. Alléluia. À sa aide à nous. Si vous surtout que dans la dimension à moi, nous avons moi si nous avons la mission. Aux ans n'a pas capacité de bénir dans ma personne. Alléluia. Mais au qui peut activer des bénédictions sur le tableau de Saint-Esprit. Parce que aux ans n'a pas ça Saint-Esprit a révélé et belé parce que moi si aux ans a épelé où il y a des détails comme on va les faire. Amen. Linga Saint-Esprit. Biso bibali toye na biso. Aux ans n'a pas ça aide. Aux ans n'a pas ça Saint-Esprit. À la kisayo ne balinga. À la
alakisa ndenge basungaka alakisa ndenge base comportaka. Alléluia. Toza na posa Saint-Esprit. Lelo babana na biso soko shu. Lelo ba isala na biso biso ke musikati. Lelo ba relation na biso soko ke musikati. Parce que tu y polité au collaborer dans Saint-Esprit. Na digina lo bana biso soko to collaborer dans Saint-Esprit. Makambo ebele ko biso. Amen. Makambo ebele ko zala clair devant nous. Mais église to so sa Saint-Esprit. Alléluia. Église to zongi sa Saint-Esprit. Alléluia. Merci encore pour la révélation. Église, to lati lo lendo ya vashti. Église, to lati o soto ya vashti. Église, to lati o ma béni résistance, rébellion ya vashti. Église, to songa na humilité ya Adassa. Alléluia. Ya Adassa. Église, to songa na humilité wana, humble de cœur. Humble de cœur, tout le monde. Saint-Esprit, Balobien, pour te reine Azala présenter, pour te reine Azala présenter, il ne fallait pas préparer combien des années? Une année. Vous êtes là? Amen. Il ne fallait pas préparer une année. Donc, avant que Esther va présenter par le roi, il fallait une année. Maintenant, une année, nous autres, nous par combien? Par 2. Dans 2 mois, il y a eu 6 mois. Oyo, il fallait tout simplement aller à la laver, na romance. Abana kusukula na kati ya romance. Na kati ya romance. Ils ont changé pour naïe. Pour naïe zolongwa. Oyo ba bini bimpuka, basola bimpuka ni zolongwa. Mama kwa, ya wote. Basola bimpuka ni zolongwa. Parce que le lieu soit la il y a pas poisson de mer, et zolo. Parce que le lieu soit la il y a pas péca. Nyos et le mou. Et zolo mananini na loa. 6 mois et il fallait se passer à la nuit pour ouvrir comme un simple. Il fallait pas passer par l'huile. Il fallait l'huile spéciale à la nuit comme ça pour on a 7. Alléluia. Amen. Dimension Saint-Esprit. Dans la dimension où il y a il y a changer la identité la biso, il y a changer le caractère la biso, il y a changer le bosoba la biso. Saint-Esprit a comme ça le travail où la transformation, quatre la biso. Mais deuxième travail où il y a ça, il y a préparer biso comme des blouses où il y a se présenter avec l'huile. Avec donc parce que on a ce qu'on a dimension autant nous avons besoin de biso vie pour prier dans la présence ensemble. Parce que l'épouse n'a pas Azoya. Amen. Tout prier. Donc, la dimension, nous allons reposer. Amen. Nous allons reposer. Avant de passer à Saint-Esprit, espace à transformer le sou. Tout passer espace, il y a beaucoup de misabiso, basi et bala. Amen. Amen. Nous sommes là. Mon